Bonjour Bandeko, encore une fois, analysons avec Gilmas. Bato ebele baza kobosa na malédiction ya Ferego le sika euta. Malédiction ya Ferego le sika euta. Affaire lokoso ya mbongo mute boma Ferego la. Lokoso ya mbongo. Fere mutu azua déjà formation na maison mère. Chef d'orchestre à maison mère. Pona lokoso ya mbongo. Kolanda stratégie ya Kofi Olomide. Akende ko sopana na quartier latin. Koke na quartier yo mutu ozalaki chef kotoyo. Oke na quartier latin okomi subalterne. Okutaki chef kuna. Ferego la apanza garde. Ateka kibokonzi na ye fali azwa kibokonzi na ye. Yango bomona kati lelo Fere azalaka malanda ngombe afali parce que azalaka na kente toujours akozua kibokonzi na yo akabela fali azwaye déjà pouvoir azwaye makambo fait que fali mutu abengisa ye na quartier latin yo mozwa déjà chef kotoyo on a quartier latin chef déjà aza ozokende kuna ozokende ko déposer pouvoir na yo et pas ya mokonzo zalaki kuna okomi sibalte na komi kokonza yo ndeko na ngai tangu na lobaka malere ya Ferego la eza ye moko bondimelaka ngai te bozomona ndenge nazokoloba ndeko na ngai toza kokota na ba sujet tozokota na détail kala mingi te ndeko na ngai Jailunga Edwige Balonga sana Mami Sadiki sœur nanga Patricia Edwarda la plus belle des belles nani Irene Mabweni Lolo Lola ndeko nanga Frank nani lisusu ndeko nangai ndudi wa mavwidi na PSP Yombo Teatro Galoy Gakoso Bambo Teatro siko zali makumbudu papi akombo ezoki manga toujours na lobi pe na kombo kima kinga ka boy ndeko nanga naza ko pesa bino Bambo Teatro naza ko analyser naza ko lakisa bino shit ya fali ya Ferego la yango bozomona place nyonso fali aza ko tambola na ba bénédiction place nyonso fali aza ko kende aza na bénédiction fali alongwe quartier latin attaque chef d'orchestre comme azalaki chef il ne fallait pas akende ko bebi sa Valérie na ye azalaki chef fali atilelo atambolaka na ki chef na ye aza chef ntina bamboka na ye azalaki bapesa ye principauté azala prince lelo yo baza ko confirmer ye prince encore une fois gouvernement ya Congo baza ko valoriser comme chevalier ya l'ordre national Fere aza wapi depuis ateka bokonzi na ye aza toujours ko tambola na se ya fali atikala jamais ko kende likolo soit ko égaliser fali a domina ye parce que ayaki déjà ye moko kotika kibokonzi na ye na makolo ya nani ya fali epupa ndeko na ngai tokoloba ba vérité za wana na ebeke boko finga ndenge bo meseni ko finga ba message na bino ko finga ezali mais encouragement peza yango na esengo na ngai za katango na za kotanga ba message ya bato baza ko pesa nga force ba Claude Musirikani ba Senanga Irene Mabweni ba Patricia Edwarda ba Mami Sadiki ba Jailunga ba Edwige Balon donc bino tout ba message na bino eza ko encourager nga eza ko permettre nga na continuer ko loba vérité parce que na Congo batu oyo baza ko exceller na musique baza ko exceller na makambo ya bien bango te tozongi sakasima ba oyo baza ko sala rien bango te to tiaka liboso ndeko nanga bokolela bokofungola ba plateau boko finga Tshisekedi ata so nga pe na linga kayete me boko finga ye me makambo ya culture pona ngai fali aza ko mériter pona nga fali a mériter Fere ne mérite pas mo yango bomone na sala ki émission moko esali 3 jours je pense bato belé ba sala ki même émission ko landa bayoka ki eloko na lobaki ezalaki ya très important avant-hier lobi na lelo bato baza ko interpréter makambo na lobaki kaka na émission moko bo na lobaki depuis que monde ezala monde côté wera sonne jibem pia nazalaki ko vivre na mupepe ya wera il faut sala likambu po jibe alanda wera azalaki toujours ko oser azalaki ko zwa ba risque pona ko sala makambu ko memela ba fane makambu ya sika jibe azalaki ko beta place déjà wera si asali makambu nyonso wera asali yango ni komona jibe akoya ko sala mais soki bozongi na makambo ya 5e génération pe lelo Fere na rien na makambo na ye à part ko landa toujours sima ya fe ya fali
Nyonso fali asali kala mingi te toti komona fali akabeli fane na ye sapatu Fere pe akabi sapatu na nzembo oyo ya bloqué ya Fally Ipupa tangu Fally asalaki nzembo wana na clip atiaki bafane babanini babiloko ba challenge bafane atiaki na kati lelo yo Fere gola pe na ndeko na nzembo na soki ya c'est l'amour yepe asali même chose. Donc Fere n'a pas quelque chose ya nouveau, innovation pas ya Fere zalakate nyonso Fere asalaka ezeloko tomona déjà toyoka yango eloko ya sikapo na Fere oyo tokoloba asali eloko boye ezate. Ndeko nanga na komema bino na ba dimension toujours ya ba vérité oyo ezolakisa ke Fere ateka bokonzi ateka molimu ateka nyonso pona mbongo. Kofi abengisi albi yaka ko signer contrat au travailler na biso na quartier latin. Mais Fere comme il n'était pas intelligent azalaka pe mayele te azalaki na entourage ya mabe bango bayoki kombo ya mbongo. Mais bazota la tête nini eza kotambola na problème o babengi mbongo wana. Mbongo wana ezalaki piège. Ezalaki façon ko saboter o ezalaki chef d'orchestre à maison mère. Kofi ayebi ndenge asakana kana batu. Kofi asakana na Jibe Mpiana. Asakanela bana na ye, asakanela donc makambu nyonso. Asakana tina Jibe Mpiana ye moko. Mais ameka kawera amekate sikapona ko meka kokota na maison mère faut aleka na chef ya maison mère. Comme chef wa maison mère aza lokoso abotami na pasi mbongo nde loko azo tia liboso azobosa na carrière na ye asopi boule ake na quartier latin ba pesi mbongo mais a perdre nini a perdre couronne. Fere asalaki échange ba pesi mbongo a perdre couronne na yo zalaki nango ye mutu azeko loba za ya mukolo ye mutu azeko loba abanda musique ava ye mutu azeko loba boy na boy mais Kofi a commissie subalterne ya Fally Ipupa stratégie ya ndenge wana tango aye a déposer couronne Fally azui couronne Fally ake kosala quartier nini F victime. Fere tango ko situka komi trop tard alingi ala aloba sans interdit alingi komeka compétition ye mutu falaki Fally nda sala compétition na ye mais yeska komi ko sala compétition na Fally azolinga rattraper couronne oyo akweisaki médaille de koyaki Fally asi azwaki yango asi ayibaki lokola si atambolaki sika Fere ti lelo azaya kolela akoboma batu mais succès ezako yakaka te nyonso akosala succès zate akomi derrière yango bozomona batu baza kolela oh balingaka Fere balingaka yete ki vous a dit que balingaka yete balingaka Fere mais azande na tala ya ba niveau na ye pona ko pes pona ko décorer ye ezana nuté soki ba décorer lelo Fere tolo ba ko décorer pe Inosbi soki ba décorer Fere ba ko décorer pe Eritio Atanabe parce que ba sale oyo Fere azobeta libanda moins ya 10 000 Eritio pe azobeta moins ya 10 000 sika bakende ko décorer po asali nini bazoloba baza ko décorer ba extra bato bazosala makambo ya minene Fere nano asali makambo ya minene te aza na kombo na niveau ya Congo na landaki sere moko boye aza ko tepa na bilobela azoloba Fally abeta na kumboko so pe nini monde eza na 197 pays mais Fally abeti na 17 tango boza koloba bongo est-ce que bomiyo kaka dans bino bagolwa est-ce que bomiyo kaka bandeko nanga bagolwa tango bozoloba Fally ayebani na mboka nini o Fally Fere ayebani te place Fally abeta ka Fere pe abeta mais batu nyonso babeta ka ndenge moko mais est-ce que baza na qualité moko combien de mindele oboyebi babeta na ba pays bino bozoloba ba Paraguay combien de ba américain bomona babeta pe na Chine basate eza na bo babeta ka na 3 pays mais impact o babeta eza impact moko ya makasi musique batiki bilembo minene Fere aoki ko beta na 20 pays soki azobeta na ba concert na ba salle ya ba fête eza na impact te Fere akoki boki ko loba beta na 20 pays on batoboyi te mais ba concert yango eza qualité nini parce que ba faut ko tala pe ba qualité ya concert ba salle ya spectacle ba betelaka ba prix nyonso eza ko compter ko za la grand. Est-ce que Fere aza na qualité na capacité ko za la grand ata soki lelo azobeta na France
to sur le lot par exemple akeko beta na nini par exemple akeko beta na Afrique du Sud azo beta na sala capacité à combien de personnes oyo héritier aza incapable héritier pe azo beta na capacité à 1000 personnes ba 2000 personnes faire aza incapable ya kotondisa sala ya 1000 personnes ndeko na ngai bozala emporté te na ba logique faire a vendu couronne na ye asalaki trade asalaki troc asalaki échange ya couronne na ye o azalaki nango na maison mère contre mbongo na quartier latin yango e perda ye ti lelo azalaka mutu ya mawa bino bosumo mona bilongi ya fere botala elongi ya fere elongi ya mawa elongi ya stress elongi ya depression nde elongi fere abimisaka elongi ya mawa elongi ya stress elongi ya depression musicien mobimba azalaka mutu esongo te mutu ya kosilika silika ndeko na ngai soko sepeli te etali yo me ba vérité na yango wana o partager bo commenter bo tia ba point de vue na bino na kati ya commentaire mais nga Gilmas mutu na bino na ko continuer toujours ko pesa ba vérité.